pour makambo et salami eza fruit à ba congolais tout toko mibeta tolo te malgré biso to ala ba leader dans nazane sengona émotion ya romona que jour à le salami pour à lire pour voir où to bimezalaki nango et bandai de moi ko sala ke tozala batumo yango nde na bandai ko mibenga na kufa déjà na zelaka na pola dans un moment on a une émotion na yebi ke Tshisekedi place aza atondi ne sengo poto ko kunde karate ba rosi mukendi batutu ba leader à démocratie batondi ne sengo po oyo salami commentaire à oloba mingi zati bon moni makambo rosi ler na lobaka ngana kota kaso na rosi ezalai ba carton mo wanda otambola nango le peuple gagne toujours mukolo to vanda ene to lia chakamade suna kan kokolo na mona ge na carton wana na tangiango na yaka na bandi ko bwaka slogan ngo awa na kati ya permanence batu banda comprendre na nte wana na nos succès te na ba matinée politique ngana zo ganga le peuple gagne toujours na santaka ne loko wana ya laka foi c'est-à-dire ato salinde ni peuple alonga kaka na minito yo remerciement na ngai pa Kabila eza vaut mieux tard que jamais Kabila comprendre des peuples ndazala Kabila ou bien président honoraire bon Kabila ou président honoraire et lobi nango le côté biso to benga Félix Fatia bon le problème est que nazolo bana le président sortant Kabila à comprendre que ça ne servait à rien ya Rolanda ba petit Hitler o ba banda ko lingaka bango ba régner peuple à souffrir a moni intérêt à famille na ye que banane mi balé il fallait ba kola na bango bien batambola o moni le romoro na kati ya palais de la nation l'air na moni ba o to banda ko benga to zalaki ba to mejeri biso na bango ba moura ba force républicaine l'air na moni bango et pesi que na Nathalie bango na sepeli po nani ba moura ba kotika lawa olie ba koma ba fazer le quoi ba to d'espère Mobutu bango ba kotika la mais to changer bango kaka mentalité ya robeta ka masasi pamba te problème eza que tozane sengo mingi ya pouvoir o nazo lancer appel na ba congolais nyoso ba libanda kanga valise zonga Congo poto tonga mboka dans la minute bolanda na bino bakatumbi o bazambe ya mbeya te bambemba bolanda na bino bango te nazolo banangwanda ba implantaka parti na réseaux sociaux te zonga boketu zonga lukaba mo banda ba répétition boketu afinga efachi biso nde eza boye toza batu ya ba règlement de quantité ye afingi lobi pe koko nyanga loba ke fatia tanga te mais ayako loba ke zalaki na oka propagande to comprendre fatia za mokonzi ngakutu bafinga ba bibemba mama nange pa batu misu ya ngwanda mais na minito to limbisi batutu bozonga Congo poto tonga mboka mais tozolo bande tribalisme oyo ba fayu bongo defa otangi ete defa aza citoyen neti ba citoyen tout aza na kati ya diaspora likambu to loba tribalisme ba fayu luba e nango il faut totele melango Félix aza mokonzi ya baluba te nga gardien du temple na olobango na kotika ka jamais muluba mo ako mosala trafic d'influence na mboko pe nazo kebisa tous les bateaux bakozala na gouvernement ya Fachi soko sali confusion mbongo leto commission mbongo no ya poche semble tokobe ba na pe na refundo na justice dans la minute so boye na idée botonga betage lokola bateau ba utobim pouvoir à Fati et ça d'abord le peuple il faut se retrouver garantir la politique oyo batu baloba kango na nous so ba komi na bukonzité biso to sala ba politique netyo moderne net ba Mandela ya réconciliation ba beta batu mwindu fimbu na Afrique du Sud mais Mandela l'air abimaki ayebisa ba combattant ya ANC tokosala na Mindele ministre à banque ezala Mundele gouverneur à banque Mundele ya budget Mundele économie Mundele donc le problème est ali batu ya FCC ezabiso te mutolingi ke to sa na bango il s'est avéré que na majorité bango nde babimi yo ya président soki yo ye na kati wana obandi ko chapo de banani wana okutana na base ya boyete le problème est ali
tozoloba kaka ke bato tu bazala na Kabila pe bazala miyibi te wana nazo asime yango eloko ezala boye système nde ezala ya kimoyibi soki tanti na yibi te baoke funde pa chef kaneti ya Mukoko Daniel Samba azala ministre mon exemplaire mais bakosela makambu po balongola ye toza sir biso IDPS toza na onction ya kobongola bato oyo ayibaka akobongwana soki oboyi na akobongwana ozimbongwa leta yebake so toyoki nazoyebisa bato tu baza na diaspora moma yango obozonga tomonaka na régime euti koleka soki olingi osala makambo awa basengi yo 10% 15%. Muto ya komeka kosengo pourcentage benganga na numéro nanga oyo na opesa. Nakolakise vraiment kaza moyibi nakokendo salele oyo babengaka sitting na lalelake liboso ya cabinet na eti ya kolongwa. Donc le problème ali biso tozali tozo sepela ngonge koki ebemba Tshisekedi koya mama Marx akokota na douche akosokola mai pe tokundi Tshisekedi. À contenir nango pas un homme de parole. À contenir nango mais batu balongo la philosophie que mututu a kufa ivo basa ele bikeko na mboka bikeko leke beli. Pe tozolo bana batu ne batala mwana ba yo yembe la fachi. Toza na biso na besoin banzembute. Merci beaucoup, nous poursuivons toujours avec les interviews. Nous sommes là avec la population congolaise. La population est bel et bien nombreux. J'espère que la paix est toujours là. De l'environnement. Il a donc salué également la mémoire de tous les anciens présidents qui sont passés à la tête de ce pays, notamment Joseph Kasavubu et l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, le président Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila et également Joseph Kabila,
l'alternance pacifique au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, la population est là et nous sommes déjà vers 15h, passé de quelques minutes, 15h25 minutes ici au Palais de la Nation. La population est en train de saluer donc la fin de ce discours prononcé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, je crois que c'est la photo de